La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut, bonjour la famille. Mbote batnyoso balanda Xile Botelwa TV. Mbote ne bionyoso esika oyo bozali. Bande onanga lelo toye likamba mama Kalunga biso nyonso toyebi ke mama Kalunga auti ko parrainer Dollar Star o auti kufira mwasi na ye na 5 jours ya mariage. Alors bande konanga likambo kwei après ko parrainer Dollar Star toyebi ke mwasi na ye autaki kokufa. Mama Kalunga azalaika ka simple parrain o bazwaki couple na ende zaki parrain mama Kalunga marraine nde aye kokwela problème na makambo oyo. Alors la police eyaki kokanga mama Kalunga bande konanga makambo eza ebele ona otikela bino peut-être toyoka yango epa ya mama Kalunga ndenga azo expliquer ndenge ni la police eyaki kokanga ye na affaire ya likambo ya mwasa dola ndenge akufaki. Siko toyebi te eske mama Kalunga mutu abomisi ye, eske eza problème mama Kalunga poko tal mama Kalunga zalaki ne kaka simple marraine oyo bango bazwaki toyebi te akweli ngambu oyo ndenge nini ebandi ndenge nini famille wana baya kokangisa ye na problème nini. En tout cas eza pasi pe mawa bandeko nanga na otikela bino to landa na likambo yango toyoka na lisolo yango to landa vraiment bakangisi mama Kalunga pona nini ezalaki nini azana affaire nini na likambo oyo. Alors bandeko ka ndenge ezalaka boye Xile Botelwa TV apesaka toujours bonjour bonsoir yango edepandaka vraiment na air oyo okolanda biso. Donc na ero kolanda Xile Botelwa TV ondo koyebo kozwa bonjour to okozwa bonsoir. Alors so za seza mbala no liboso koti na chaîne na biso ndeko nanga usabone o commenter o like o partager nzamba lola opambolo kande toluba ba abonnement na bino ezalaka bien partager biso na Facebook. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Partagez biso na WhatsApp, vraiment partagez biso partout nzamba lola ako pambola yo likambo yo esilisi mama Kalunga kimia
Mama Kalunga bi aparena bato ebele mais likambo vraiment esilisie mayele. D'autre part bato balobi ke famille adola bango moko ba le mwana na bango bango moko pena ba le mwana na bango me baliba ko iselaka adola star problème. Koto peto yo ka odola star mutabomisi koto boye makambo ebele bele. Donc makambu ezobima vraiment ebele oyo ezopesa pasi pe mawa. Na okeli mama Kalunga mawa ko expliquer ndenge ni likambo ngo esalemaki ya ko expliquer nini. En tout cas bazo bengele na la police po akende koloba nini po akende ko expliquer nini po soki olandeli iye aparenaki kaka iye pazongi na ndaku na ye mwasi na mobali pe bakie kovanda na hotel. Alors likambu oyo ezana mambebele o ebomba minasima poka bato bakufaka babimaka te baloba soki pena bato bakufaka babimaka baloba boyoka mwasa dola star boyoka Frida oyo ako expliquer peut-être ndenge nini liwa ekomelaki ye lelo bato baolobaka ke no o babetaki ye o bamonaki na se o boye bapeke eza pe na mibala butu pe babetaka pe babeti yo pe baye babomi yo eza pe na bafamille mosusu bamonda lelo eza na mambebele. Et na ba famille musu pe bako bima pe boye ba bimeli yo pe ba beti yo ba sabote nzoto na ba beti yo lo kufi pe na boye na miso ba to pe ba ye ba monyo o memuto ba beta ki o mso mona ba beta ki oni na molili ba beta ki yo boete ba monda maramba mabe eza ebele lelo do la kweli ka problème wazo ye batasuka nango ndenge nini koto bakangisa ye koto basala boye donc eza vraiment problème ya makasi. Alors bandeko nanga sans plus tarder notikela bino tolanda mama Kalunga kaka ndenge ezalaka donc tolanda ye na bokebi nyonso kaka ndenge ezalaka ndeko nanga tango koti mbala liboso na chaîne na biso soki tango zo s'abonner kobosana te cliquer cloche ya notification. Alors cloche ya notification vraiment ekosunga yo prochainement tango tokotia ba analyse na biso donc okomona yango partout oyo okozala ba analyse na biso ekokotela yo okomona yango. Napesi mbote na bino nyonso mbote na nga na papa na biso Putu Mashalaba mbote na ngai na mama na biso Princesse Alegria mbote na ngai na mama na biso Yvonne kaka ndenge zalaka balobi mbote na nga na Linda Bukulu ya balinda depuis Sénégal Linda Bukulu ya balinda. Donc nzamba lola abatela bino batu nyonso obolinga Irsil Botelwa TV bino nyonso obolandaka biso vraiment nzambe abatela bino tolanda mama Kalunga après ngana bino tokutana après tolanda convocation. Bonjour bandeko. En fait, vite fait, nada na pesi batu baza en ligne mbote. Tozo kabola pe kaka likambo eza ekutinga pe awa nazala mwa idée. En fait, na ebité bandeko baza likolo awa Dixon, Claude, Ginelle et Ben. Na obi boina Julie. Est-ce que normalement il fallait bâtir de la maman Kalunga invitation au lieu de convocation? Oui, maman une invitation mais il connaît RMP donc il y a pas comment maman Kalunga peut assister une personne pendant qu'elle est sur place te yebisanga ata pasteur na biso ata sango ata pape ndayaki na kinya son de papa na Victor papa za na Kingasani a eu problème papa ko assister parce que c'est le pape qui yem tanda saint neto ba saint pape Chico yebisanga. Oui papa. Parrain ou bien marraine accompagnant ba marié na ba conseil ba réussir libala na bango. Oui, mais azala kana saki ya pe manabo moité pour na kobatela ba couple. Alors une grande partie, une grande responsabilité ya ba filleul o ba parrainer pas ba parrain ezala kaipa na bango moko. Tango bango baza na hôtel bazala ina mama Kalunga te. Bazalina mama Kalunga na hotel ti. Alors, soki mama Kalunga bako invité et kozala invitation na et servaka uniquement pour na mesure d'enquête. Kopesa moi détail libale salemaki ndenge nini bakende ki ndenge nini bakota ki na hotel nini. Ils n'ont pas droit à cotine de la convocation ou bien invitation au bango bako insérer infraction na carte. Ça n'a rien à voir avec lui. Ça n'a rien à voir avec lui. Et jusque là, mon thème maman Kalunga est se troubler ne loko mon côté.
Il n'y a rien là-dessus. Ce qui est là que c'est bon, ils ont haine, jalousie, bazolinga peut-être, bakita mama kalunga. Et aussi malangote parce que ils ont raté la loi. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Pour yebisanga papa nanga, batu bakobala na lundi, mardi, parrain to marraine na bango kufi. Faut pas kanga ba mari. Bakanga pe bango. Pardon, otunini. Na lobby par exemple. Bo parrainer couple moro samedi, dimanche, lundi, ba parrain ba koufi. Faut pas kanga ba marié. Bo parrainer couple moro boé lundi. Après quelques jours, ba parrain ba koufi. Ba kanga ba marié. Non. Et ça la peine ne na lobi na mama Kalunga. Ba ko inviter bango justement pour la mesure d'enquête. Alors, les balles et les caïndés, bokabwana qui quel jour, quelle heure, n'a pas parlé na bino, point barre. Claude Nalobi Boye, na mesure d'enquête en haut. C'est que invité, nous sommes participants à la fête, on a droit d'explication. Pour continuer un problème. Non, c'est là mon cher. Yom tomele moi malili, yom tobeta ikelelo. Na yonde to ça direct, boinga na yo pe sur place, to ça avec explication. Zelandeko, na kati cérémonie à mariage, on peut prendre quelques témoins. Kozwa bango, c'est pas dans l'esprit à condamner bango. C'est dans l'esprit à kozwa juste ma piste d'atterrissage. Ça n'a rien à voir, il y a eloko moko soki ndengini. Non, plus jamais. Donc eloko moko na mama Kalunga ni mobile na ye awa ezate. Bon so ba inviter mama Kalunga lokola na infraction. Ba inviter pe ba fille de fleurs na ba garçon d'honneur. Ba inviter pe ba fille de fleurs na ba garçon d'honneur mutunyo so za. C'est ça. C'est ça. Ngana zo kamwa, eloko e kamusanga ezaki. Ozaki marraine, tozaki au parrainaki libala moko boye. Ale lobi na on atongo problème salami ba bengi yo. C'est que faut bobenga ngape pona ma mususu. Ba bengi ngai na ya na parquet. Ngana tinda avocat en tout cas santé na nga eza bien te. Le quoi santé na ngeza bien te lelo nzo kende komona médecin na ngai santé na nga eza bien te na romati sote kipelo na romati sote skene ka ko sola suna magistère kutine na lo babo tana opena chapena nini o enregistra nga ko banda na bandi ko lo bana na déconner na maloba na ngati na lo baka o nga na yebi nazo lo baka mambo nga na yebi. Ngana kama boza concentré na kotala ba live na ba téléphone tandis que toza mutu oyo cher auto perdre no matu na live autant kene ko sa live na oponga na omata kuna sala live na yo ponga na omata kuna c'est ma toute première fois na ke komona mambo no mona mais kozon zele ko tata ba réponse te bato aboy komona batindi pour que tango yo banda o répondre azo soki azana ngo posa ozana ta ko répondre te o eza tribunal te soki alingi azo quelque chose aluka vuka na aussi mutu akufi aza nièce na yo o bano tambola de live en live ko yo ka makamni ezolobama hein? Pourquoi kolongola batu mawa ya Frida? Kwani botika biso bolongola biso Frida na motema? Azaki bien pona biso, surtout biso ba oyo tozaki na ba mikolo asuka. Nga mukolo asuka na kutena Frida za mardi. Frida kufi vendredi. Toaki na posa baya na ndao po ya ko récupérer linette mobile na batikala eko ya tu. C'est ma famille est différente. La Jojo. Baye ko efsanga ke bafundinga. Baye ko efsanga ke bafundinga. Baye lingani okende soki bona yebi pe likamte na avocat akene parce que nga santé et apena bien te avocat ke.
autopsie na esalami oyo nga nayebi na basala autopsie parce que na ndimi te autopsie baosala famille moko kaka famille mosusu basali epuis biso bato baoluka bazoluka bazwazwa nde bazobengisa bato lokola biso boye baye batikelo plainte baoluka nini oyo oloba ngai nzambe na ngai oyo nasambelanga ayebi ngai na bino toafami te ngai na bino toafami te bandeko ya matisa ngai botika nanu naokende kobanga no te naokende kobanga te nga na okima tribunal nga na problème nga na problème te yo ndo oza na problème na mutu na yo esenga ba médecin basoigne yo amongo ezalaka baje pena ya moto abali banoko bamonani te marraine moko asungi moto akomi ti na suka soki ti sikoyo azalaki bolinga bobeta lisolo te me sikoyo bomoni piste soki ya ndeni osala baje nzambe osacharge na bino kokufela eza likambo ya grave oyebi ke moto so akufi bomona na su te moto so akufi bomona na lisusu te dopona azokanisa so na ke kuna bamapenga batindi nga na prison nakesala prison mpona nini mponga mutu nazalaki marraine ya libala moko bongo oraisonne bongo ndeni okoraisonne bongo ndeni okoraisonne bongo ndeni ngai na place na yo na oluka kimia na bana oboma moto tosala autopsie bakunda mutu na morgue te tokunda mutu akende so biso totika na makambo na biso tozongisa nzoto na ye na mabele tozongisa nzoto ne mutu autaka na moto na kati ya libumu mutu autaka na moto obimi libanda ozwi mopepa libanda ntango ozozonga okozuumela na malili te fo ozonga na moto na sa mabele na moto ke na place boye ngai na banosaka mosala nga mpe namoni balive ti ya bato baosala boye ifo kosala boye bato mpe bafingi ebele bato bafingi mama kalunga boye na boye soki boye est-ce que je suis obligé pena ya okende kaka pabada ofinganga mpo ani non éducation ya moboti nange elakisanga te ke ngai ifo nakende soki nini nakende orepondaka bandeko na nga na asi tolandi mama Kalunga tolandi ye vraiment explication na ye ndenge azopesa par rapport ya likambo yango alors ekotisi mwa mbulu yeke na likambo yango ekotisi vraiment mwa bulu yeke tozoyeba lisusu te problème yango eza nini eske mama Kalunga bakoki kokangisa ye na liwa ya mwana oyo ye aparene kaka rapport nini eza na mama Kalunga ke abomisa ye aboma ye po azwa nini est-ce que mama Kalunga nde bato azoloba ke non eza faire na ya mama Kalunga bakooperaki na badola star basalaki boye en tout cas peuple congolais tozalaka mpe mitema malamu tozalaka mpe mitema malamu air moko ezalaka bien tozalaka motema mabe te ya kowelaka koya koloba kowelaka koya koloba ozosentir pene ke bato bazoloba ngo na kimotema mabe o senti pena ke bato bazoloba likambo bazoloba ngo vraiment na kimotema mabe nyonso motema mabe efutaka te eza liwa ntango eye mutu aza lisu na bomoi te il faut kowela kokunda nanu mutu to il faut kowela nanu kosala badiscussion inutile oyo tozomona bato bazosalaka wana oto il faut kowela nanu kosala badiscussion moko oyo famille ezosalaka ezanga mutu na makolo. Moi je pense que soki bokufeli mutu aza nécessaire soki bokufeli mwana bino esengaka te koya nanu boye bokunda nanu le bino mama Kalunga to kunda nanu
Posoko ezake ba beta kiende ba bomi tango ba ke sala ba examen wana ekoyebana ke ba boma kie ekoyebana ke ba beta kie ngana on loba bomona ba famille mususu bazala ba liena bango ba celibat donc soki yo bali obuki celibat wana okomi na ba problème sérieux to mona Karine Mokonza sala ke mission uta ko loba malgré to mona ke ka moi bongo mais aloba ki makambo eza très important abimisa ki ba parole moko eza très important maloba o Karine Mokonza lobaki et yana ba famille mususu bo mona ka famille bo mona ka boy mais bango bazada yana ba bloc mo ba réclamer bango déjà que o akobala te ba basi bakobala ka te boy o soka bali kaka okota ndaka libala te bavanda kita mulai na hotel metango mobala ke pesa mbonga libala ka boy pour aya kuta boy mwasa kufi boy aya ke pesa mbonga ya garantie pardon ke pesa ka mbonga garantie aya kuta boy mwasa kufi boy ebite eloko nini oyo esalemaki boyebite eloko nini oyo esalemaki eloko nini oyo elekaki bandeko nanga totika biloba na affaire oyo po jusque là muto ayebi vérité ezaka nzambe na ye moko Frida o akufaki nde ayebi eloko nini ekomelaki ye biso no sata toye tolobi to bando tatone na biso kaka mais muto ayebe eloko ekupo mobali nepe azalaki sur place te mobali n'est pas ala kite muto ayebe eloko ekomelaki ye ezakaka ye moko Frida nde ayebe eloko ekomelaki ye na nzambe nde ayebi likambo ekomaki alors soki famille boyebi likambo te na liwa mwana bino bobando sambela nzamba alakisa bino liwa mwana bino euti wapi po nzamba alakisaka na ye en tout cas nzamba alakisaka na ye so boyebi likambo te na liwa mwana bino bokomi kosambela botama bolongo na se boluka boku nzambe boluka vraiment nzambe boyebisa nzambe lakisa biso liwa mwana biso euti wapi bomona nzamba olakisa bino esikani liwa mwana bino euti bomona nzamba olakisa bino ke boya ko tatone nde bozo tatone na internet ke boya ko finga bato boya ko kota bato fale pa bokota po bozaka muke boleki na internet muke bosali émission muke bosali émission bozo patata ya olela mwana bino différence il faut ezala bino bato bokufeli na bato bakufeli te il faut différence ezala bino bokufeli me bozaka nyonso nga ya Frida nga mama Frida nalobi boye makamusu bozolo bango bozana passe na motema bozana na se ya passe ya obungisa mutu bablo musu bolo babozo contrôler te peut-être tangu makambo ekoleka babandi ko bandelela bino be émission bosala ndesika bogoloba toyeba kite to sala ki erreur mais bozana na ba passe mona motema esenga te bobanda koyaka koleka na TV po bozo contrôler ba obo loba te bozo contrôler ba makambo loba te et ça la vraiment kitoko te en tout cas bozo na conscience bo kunda na ngambe ya mwasi akufi bosali perte na famille toyebi po o akufi aza ngambe ya mwasi Frida mwasi mbinga mwasi kitoko akufika boza perte na famille mais bozo no temps vraiment ya olela mwana bino bokunda no mwana bino après boya na ba fertilité mususu sima merci bandeko bolandara biso en tout cas likambu oyo jusqu'à présent nanu basala ta programme mokote nanu babimisi ata nzoto ya Frida te nanu bakundi pata Frida te nanu basali ata examen te ke oba examiner bembe na nanu basali lokwana te pourquoi parce que koto mobali aza bazolinga bakangisa ye koto mama Kalunga azolinga bakangisa ye pourquoi parce que mama Kalunga aparenaki yango akweli problème parce que mobali abalaki abimisaki mbonga libala akweli pe problème donc jusqu'à présent tozozela kaka programme ata moko te nanu esalemi na place basangisa de famille oyo ebalaki na famille oyo bayaki kobala basangisa bango basangana bazo ba compromis ya bien bazo makamu ndenge nini bakosala pour que bakunda mwana mais tozomona de famille eza na internet tozomona bazo palangana non internet après ça basilisi koleka na internet nde bakozwa programme toyebi te merci na bino bandeko na ngai bo partager les biso émission partager na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger car ndenge ezalaka nzamba opambolo so peza mbano liboso s'abonner kobosa na te cliquer cloche ya notification ekosunga prochainement tant toroya na banalise na biso ekosunga vraiment okokota mbala moko merci beaucoup na bino nyoso obo soutenaka Irsil Botelo TV nzamba lola apambola bino ngana bino tokutana à la prochaine occasion ce qui est soit zongi te kokena j'aime nangate aimer vidéo bye
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali et telemaka bien te awa yo kayango et telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talandenge bimiki toko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour na maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.